Oye moko mokonza mboka ndala ka biso yango to mona te. Voilà. Dollar ya mwana ku koloba te to surtout ka be komi na 30. Voilà. Nous avons assisté chaque jour à la hausse des taux, il y a échange, l'économie est en bonne bien. Alors, tu sais, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. On a vraiment essayé ça qui bisoté. Parce que mine vraiment policiers sont mine, c'est que c'est ma première fois à comment on a un policier sont mine vraiment en tout cas. Non, il y a beaucoup de bien. Vraiment. Kudi Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo musoko munyangoka angata mesure kai adima kulongolola musoko bantu katuchena kabili tuja bilenga to katutena kabili tunwa to tuja anu twenda anu ma embouteillage partout eku bampulishe banu kwata eku nuyeku c'est-à-dire musoko wa kunyangoka angata mesure selon ba ministre Panther, je vous dirais, les Tibiso actuellement, on a Yolo Moussala et Salamabe. Et comme dans notre tracasserie, il y a Batama Moto, et comme il tracasserie, il y a Batami Touka, et comme il tracasserie, il y a Makambo Belé. Alors, nous devons maintenant chercher, soit Bakonzi Koko ou Luka, le Lengen Bakota une équipe de suivi, ou soit arrêter Morajou, il y a Panther. Voilà. Parce que Moussala Panther, on leur épée ça qui met la population, et comme il m'a troublé la population, d'accord. Solution eye ndeko ya Kinshasa tunanga indini o pona ba problème na bino nyoso oyo etali bongo ba service lokola pneumatique lavage auto pe entretien mituka ezi bongo solution awa na pine korpa e pa ya vie korpa mwana ya poto ya tongo oyo a maîtriser masolo bota bino moko ndenge ni mituka ezali kosokwama avec impact idéologie bazo bete yango mai partout de façon que engenga est comme propre awa ta mutuka na yo e palola maki couleur elongwe ndimela ngai ke soko nango awa à travers ba produit basalelaka e kosoka la couleur na yango ya usine kaka ndenge sombaka yango e pa ya vie kopa fini masolo ya kotambola la mituka salite ya ke mutuka na yo bakende kosokola yango na kwe mema yango mbangu awa e pa ya vie kopa mwana poto ya tongo azali kosokola mituka azali kosala entretien na banome standard vedi ndenge kaka esalemaka na mikili ya poto boka communication tana deux services awa tosaka batete ya mituka balavage ya mituka kosokola chassis moteur baaspirateur na bagravitage donc awa na kini gravitage ezalaka place mongo na pine corpa epuis tosala so bapneumatique na système ya mikili tosaka bapine na machine na bademonte pine epuis tobamba bapine na bameshe la mèche est là, on a dit c'était maman tout le monde c'est mèche. On a système qui va la poto va aider. Puis c'est dans l'autre côté, on a pas codé bah c'est pas comme ça. Mais tout ça on va démonter pneu, la machine à pneu ça on a démonter pneu et redémonter pneu, remonter pneu. J'ai trouvé battre. Ça ça on a maillé mais mélangé avec des produits. Soki olingi okutana na bango koma kaka na station Kobil ya Mola na commune ya Bandalungwa oza mobimba oyo wapi vie kopa oye kopangusa bakolo mituka maya misu po bakoma kiso mituka bango zu salite bazolela nzoka nde yo zalaki disa na Kinshasa boende zalaka keyo ouais, Kakebeti, c'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bonhomme des fois Pembe, Didier Masuki,
Andy Chou, Narcisse Tessaron. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi. Et Solatama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi. Et totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi. Et Solatama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi. Tekunaga nazaku ya biso Tekunaga kilema tukindeko Kutala na biso Avidi public Tekunagako kilema tukinde Parce que les noms de coups ils ont des faits Parce que les noms de coups tout côté fait là Nous m'ont coupé, on y a puné la vie du public Et puis d'accord, comme ici c'est pas comédien Des coups Abidi Pibi. DJ Masuki, Abidi Pibi. chez DJ Masuki, Abidi Pibi. DJ Masuki, Abidi Pibi. Voilà, bonjour, fidèle tout, avis du public en tout cas, bon s'abonner à on a avis du public, chaîne qui toque comme futa ou wapi à tout le ming actualité. Merci beaucoup mon boss Didier Masuki en tout cas pour l'opportunité. Au sera toujours Nadine et les stars au panda toujours teke bien na moulaï pe na mozindo nango. Bon s'abonner à bon partager mimi émission ça n'a vraiment grande dame. Ah toi na micro baladère to kolobela moko c'est moninga ba imbo ka ba ko pesa makanisi na bango ndenge ni vie sociale mboka ko tambola. Dollar eko mata en tout cas pas si moko c'est moninga mais ça les alités ba ka mbila ba okangaka ba jeune kaka boyo en tout cas beaucoup donc na micro baladère. Merci beaucoup na yemo mabengi na kombo JMK Jean-Marie Kaya depuis Perrin en tout cas je te salue ici ka ezamio. Merci beaucoup toi na no micro baladère. Merci. Bonjour papa. Bonjour maman. S'il vous plaît limbisanga pour la moi dérangement. Problème yote. Anada moi motuna mo kotuna. Ngala si yo ko mona vie sociale na biso mboka ndenge ko kende. Na ebite yo en tant que moi na mboka. Okolo bani. Tout le dollar est comme tout et tout en fait, je sais pas comment je peux vous dire. Yo me kana ko manyo na molai na opena mozindo. Merci. En vrai makambo qui est bien té. Voilà. Tout ça quoi c'était chaque jour na ba hausse des taux, il y a échange. L'économie est en bien té. Alors tout c'est un gam ko zamboka yemo ko ta la bisema kambango. Tout comme on lit ko lia pasi. Autrefois tout fan na ba molili et pourtant tout dans ba biloko eko bemela biso bacourant bamai pasi surtout biso na bangaba kokanga pa basoda bakosa biso basoda bizarre okotambola susu kimia te osuki omande na mandefu boye nakanga mpo mandefu eske mandefu na suki bakoma kokangela yango alors ekomosala mwa pasi jeune atambola su libre te surtout côté ya biso ya ngaba jeune atambola su libre te wana nde nakoincite na mokonzi ya mboka ameka kotya mwa bato basengeli kotya biso ngaba mpo biso tovivre mpe bien. Voilà, merci beaucoup. Ngaba eza munene, ngaba eza wapi ozana ngaba kote nini na rond-point ngaba to na ba wenza ngaba to parce que ba imbo ba Orlando bana posa ba vraiment ngaba oyo zali ngaba kote nini. Ngaba munene oui, biso to ngaba likolo, ça veut dire côté Kanyoka, Mwanza, Omatati, rond-point ngaba. Donc quand ba jeune somme. Ba jeune somme, surtout ba no ba devait ngaba verni. Amesa na bango tamba na ba kilote. Alors eza lisumuté kotambola na kilote kosala na mosala bango batika bango libre basala mosala bango na biso mpe bato tolinga biso baluki na biso bamandefu basuki milai alors batika biso quand même tovivre quand même. Voilà, merci beaucoup, merci vraiment en tout cas. Voilà baimbo katoko manyola na molai pe na mozino papa na biso bonjour. Ouais, bonjour maman. En tout cas na CP parce que mo est déjà na itandoki ngaku na ina over yote me over ngesa vraiment grande. OK. Oui, et là qu'on a bana osenga na bakonzi ya mboka vraiment. Voilà. Awa d'abord toza na commune ya Ngaba na avenue Mwanza numéro 50. Et là qu'on a bana osenga na bakonzi ya mboka na o etali makambo ya dollar vraiment mokonzi na biso papa na biso Félix Tshisekedi vraiment papa ta biso likambo o ya dollar vraiment dollar ezo mataka komata en tout cas tozomona eloko moko te kobongwana et nazotia lisusu sete na eloko ya mibale vraiment papa en tout cas na o etali bikanga kanga na commune na biso Ngaba vraiment bazokanga bato en désordre à partir ya 20h de 21h tozovanda lisusu kimia te vraiment ba policier bazokanga bato bikanga kanga vraiment mokonzi mboka atali biso likambo vraiment
yango wana ezalaki vraiment besoin to souci na biso en tout cas kanga bikanga kanga pamba te parce que bakoloba pe ke bino na nga bakuluna bazali ebele moko sa moninga tata mso yango barimer bapanga bakolelaka bino pe kobundaka matcheti tout et tout yango bakokanga te bon eza problème eza nini ezali ya koyeba d'abord kuluna azana ni parce que bakuluna baza awa na nga bato boy te alors bazokanga sikoyo moto nyonso oyo aza kuluna te na ba innocent bato baza bakuluna te vraiment neti babiso boye bauti okanga nga 3 fois babetinga kutu nde naza boye vraiment en tout cas eza bien te vraiment en tout cas nga moto nauti na nga église na bible nalakisi bango babi te ozokosa oza kuluna vraiment wana vraiment esepelisa biso te baswinga mino vraiment policier azoswanga mino c'est que c'est ma première fois ya komona yango policier aswinga mino vraiment en tout cas donc yo bundina bien te vraiment babeti ngai baswinga mino na loboko en tout cas vraiment esala nga somo na tika lomona te policier azoswanga moto mino vraiment bakonzi bota ya biso likambo ya police yanga en tout cas. Merci beaucoup, merci vraiment fidèle tout ya avis du public to ko manyola la moulay pe na mozido en tout cas to kendara donc bayimbo ka ba romona bino bo romona ba na mboka ni ba ko lobaka maman bonjour. Bonjour. Limbisanga pardon na monyo vani bosa lopango na bana mama ko manyola bo tuna mituna eza mwa molimbisi na ina ibaka ka mama na ngai yo za mwana mboka ti to ka beba na nga ba ko lela ka mo ya moninga yo en tant que mwana mboka na vie sociale na biso mboka Congo e ko tambola lolenge ni mwana kuteza sulika mbolo bate po vie sociale ngo zoke mabe eke veki toko te voilà eza nde oye moko mokonza mboka ndala ka biso yango to mona te voilà dollar ya mwana kukoloba te to sutuka be komi na 30 kolia ekomi pasi kofutela bana minerval malgré tout ki atane ebe école ofele te bana nyoso ba otanga kuna tende biso bana ba otanga na ba école privée tozo futa minerval na to ya $100 comme ceux qui n'a pas 80 quand on se bat 80 et ça 85 to ça ndetini quand on a vraiment vie sociale na mboka na biso et que mabe ils a bien été oya la ka biso te ngwa osala mais kasi boko le la vie sociale biso to boite na to ko mabe banzela mabulu ba prince ba boko lo bater ndeti ndikamba prince to lemba to loba bozela to kobongisa bakoya ka babwaki babanga bazeli batiki bosala te wana kuto baye ye moko ata tambola atati na bangaba ya tambola kana ba ville ebo bangaba bayolo ba makala tambola tende noye ba fo tambola tala ka misala oyo azosala oyo lobaki azosala ngote to baye vraiment to komi ntema kute komi kosuka pona makamba mboko message no pas mokonza mboko a Olanda pona ngai message ezaka boye aza président biso to vota ki na volonté na biso to linga ki mingi voilà lokola biso to linga ki mingi ye pa la kisabolingo oyo ezala ka papa na mwana na ye po biso to za lokola bana oyo ya boti soki ke azonyoko la biso ye ba ke ye mo pa o minyoko ama pombala sima bo ndeti nga na voter na ngai lisute soko bongisa te na voter na ngai lisute nga ku no senga ba tika ne biso ya kendi. Merci beaucoup en tout cas ba fidèle tu ya avis du public to ko tamola na nzela moko se moninga o to ko mona nzela volontaire wa kozala pona ko linga ko loba pe ko loba pasi na ya bana mboka ba ko mona to ko loba ka en tout cas. Merci beaucoup à mon boss DJ Masuki Mobala Mandefa Pembe et pesa mingi zuwa te bazanga kwa. Merci beaucoup à Montréal j'ai donné o amanyola kana molai pe na mozindo en tout cas moi la muke na bangenge na ye kwa pesa mingi zuwa te bazanga to ko ba ka sero ko ba. Bonjour papa. Oui bonjour madame la journaliste. En tout cas merci beaucoup pour moi petit temps pe singa pour na ko manyola baimbo ka ba ko landa en tout cas ozali bongo micro balader baimbo ka ba pour ça ko ba nini ko le kana mboka na biso Congo tout le monde moko na mboka te ba unité moko ba panthère je sais pas comment je peux vous dire voilà t'habiter est-ce que et ça fait service nango comme il faut topé mboka na biso ko tamba lengeni yo en tant que moi na mboka. Premièrement merci pour la question na yo. Voilà. Et c'est que moi je dirais ba konzambo ko dirait bazo pesa ka ba loi mais bango ba qui était sur le terrain rété ko tala le lengeni ba ordre ba pesa le lengeni baza ko exécuter ko ba to ba kitani na bango. Voilà. Alors concernant Panther je vous dirais neti biso actuellement mana yolo musala ne sala mabe. Et comme dans notre tracasserie ya bato ba moto, et comme tracasserie ya bato mituka, et comme tracasserie ya makambo belé donc. Alors, nous devons maintenant chercher soit ba konzi ba koko luka. Le lengeni ba kota une équipe de suivi ou soit ba arrêter mo région là ya Panther.
Voilà. Parce que Moussala Pantel Osala, on leur épée ça qui met la population et comme une comme ma trouble la population d'accord. Beaucoup parmi eux comme Moussala to benga groupe de gens, groupe association de malfaiteurs et de criminels. Au moins une bande de gens bimi ba tombo na ba personnes armées, ba personnes non armées. Parce qu'on tracasser ba tuna butu ko tchou ba to ba comme la fois passée na Yolo, tout le monde le sait ba tchou ba garçon va jouer. Pour nini ba patrouilleurs ba commis tellement nombreux et puis ba bureau de je ne sais pas phénomène bureau de les ara service au moins existe. À l'époque où nous on grandissait tu dis que bureau des équipes service au là ba demi-ap bah aner mais le bureau de communes comme ça tout le monde peut se présenter que je suis un bureau de aussi bureau de ezaka nini ba continuer mais on expliquer biso bureau de ezalaka nini vraiment merci beaucoup mais on expliquer biso bureau de ezaka nini limisa pour nous au moins temps et bon c'est quoi vie sociale na biso mboka na été ko mona ntaka mwana mboka to a dollar et comme on a tonine parce que ba mboka ba to ba li banda mboka ba pe la posa ko ba bandoka so ba ko vivre comment na mboka na biso Congo merci c'est une bonne question. J'ai vraiment beaucoup aimé. Merci. Concernant dollar, moi je dirais puissance et la production de la République démocratique du Congo est faible. Pouvoir mais la production tout ça dans côté. C'est pourquoi que le dollar a dominé. Pourquoi? Parce que le tout au vivre, le tout au lié, le tout au somba. Ils ont un pouvoir extérieur. De et c'est comme ça que somba la monnaie extérieure aux dollars, euro ou soit livre sterling, soit billet toi les bananes des ans la valeur qui est bien le son propre bien le franc congolais. Donc ça moi pas si place on a pas de combattre on bien le combat chef de l'état. C'est pas comme les gens disent que chef de l'état social en boka va non. Chef de l'état a attribué attribution par ministre. Il y a un ministre de l'économie, il y a un ministre de finances, il y a un ministre il y a agriculture, il y a un ministre de l'agriculture et des arts. Donc il y a un ministre du ministère des sports. Donc ce qui veut dire ministre et tout ont des conscience. Voilà. Il y a place au bacheye, il va le vrai rôle naïe. Mais c'est désolable le monde ministre on a un rôle naïe. Tu viens d'être à peine nommé, à peine peu moment ma vidéo c'est malheureux. Voilà, merci beaucoup. Tout le monde avait la police pas repentir maman la wenze, tout le monde misa la pesalité en fait bité maman maman basala ni ba kuna pe ba mati sous na mboka na biso makasi. Ben là je dirais c'est du vagabondage de la part de la police nationale congolaise. Voilà. Parce qu'un policier n'est pas là pour créer des terreurs, mais un policier a pour nous ordre. Mais aujourd'hui, je vois il y a des policiers qui met ça, maman met ça. Parfois, maman ça met ça à 40 000. Il y a beaucoup qui ont 40 000 parce que lui-même il gagne 20 000 par jour, soit 2 000 par jour. Il y a beaucoup qui met ça à valeur à 40 000. La place orientée, la place à met ça. Donc je peux dire, ils ont vagabondage et puis les policiers, hors service. Donc les policiers ont pas créé trouble. Là, c'est mes terreurs dans quoi aux qui va vendre, c'est pas normal. Donc, beaucoup de policiers Koulouna. Permettez-moi de le dire. Voilà, merci beaucoup, merci mon papa pour notre temps en tout cas. Bonjour papa. Bonjour maman. En tout cas, bolimbi simuke pour moi temps on a kangio en tout cas limbi pour nos dépassages dans les en tout cas. Tu te barra biso, c'est même ba Olanda biso bana posa ba mboka na soko ngoko tambola ndenge ni parce que ba libanda mboka bana posa ba bana mboka bana kasa Congo ba ko vivre ndenge vie sociale mamutu et on les kaloni. Vie sociale mboka na biso e baby makasi. Kolala tozola la te insécurité ba policier ko kanga batu de 18h ba bandi déjà ko kanga batu c'est-à-dire biso wa tala mboka boye salité moko akosakana te. Nini wana? Salita la ba fulu ba terrasse maizo kitate solo moko akosakana te biloko moko mabe na ebité ndenge nini mboko vie sociale eza bien te. Bon salita ngo se fera moko na mboka longa na ngwene na yo bongisa salité to yo pe mwana mboka ko bongisa. Mwana mboka ko bongisa te yende mwana mboka ko bongisa mais ye azwa ba mesure nini mwana mboka ko bongisa. Mwana mboka ko bongisa soki azana quelque chose mwana mboka bongisa. Mais soki quelque chose ezate a bongisa na été. Donc dollar ndeni ni ko vivre vie sociale ndeni ba misala ezali to ezali te. Misala ezati. Misala ezati dollar ko mata franc congolais ezomona na lisusu te. Oh, dollar comme na toni. Dollar comme 10 dollars comme na 30 000 francs. Ah. Message ne repesa moko na mboka kolanda. Message na opesa e. Opesa na mnono so lingi so na français to na chilu ba so anyo ko manyola nawo. Ozano libre. Nani ndingambila kudi mukalenga wa ditungeji kudi Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo musoko munyangoka. Angata mesure kai adimwa kulongolola musoko. Bantu katuchena kabidi tuja bilenga to katutena kabidi tunwa to tuja anu twenda anu
embouteillage partout et ku bampulishe banukwata et ku nuyeku c'est-à-dire musoko wa kunyanguka angata mesure selon ba ministre badi mufesha badi mwakututangela mwabeo ba angata mesure mushindu kai mwana wadi tungeji udi mwaku somba bienda mudi talala ufeta bienda chakude ni chakuno muno mwa musoko. Je pense que j'étais Eyowa. En tout cas, vraiment, Baimboka, Batu Bazo, Banga, la Bango Koloba, Bako Banga, Bakanga Bango. Donc, moi, la Mboka, pour ça, vraiment, il y a Koloba. Alloba, Penda, pour pas signer comme moi, mais je suis dans le lobby, Bakanga, mais je suis tout comme ça, Nabisote, tout autant, moi, c'est autant, mais quand maman, au Teka Biloko, c'est pas vrai qu'on dit, maman, Nabiso, bonjour. Bonjour, maman. Limbisanga pour la musique, la repousse en tapembe, il n'y a pas de problème. Bonjour. Bonjour. Ah, na mona oteka no manyo frites na yo en tout cas baimbo ka ba ko lela kembo ke na pasi bon mais na mona quand même ozoteka yo quand même oteka bozo se retrouver ou pas. Papa na kala maman na excusez na kala to bande oteka boso mbelo ko moi 10000 obimisa te moi 10000 et sali 20000. Ah on ndenge ozo soma ndenge ka ozo bimisa. Donc bénéfice ezate donc avancement vraiment ezate côté commerce. Avancement ezate côté commerce parce que dollar ko mata to pona nini. Dollar réseau mata maman dollar réseau mata donc namni so dollar actuellement de 10 dollars est comme na 30 000 sans to sukandeni donc ce manyo on avait même miso peka 20 000 ça bon maman yo lati pour la mboka dans mon mboka mais on peut ça message pas président so Fati Beton Kolanda on peut ce message na ngeza ka albongisa kota dollar société vie actuelle comme bien ko lia ndé surtout ko lia vraiment à quitter sa vie sociale voilà. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup fidèle tout ya avis du public pour ça koloba pour ça ko tuna mito ba imboka ba ko banga na bango en tout cas to bona moi venir kolika ipa ko manyola to pesa na caméra ya koloba wa mwana mboka ba imboka ba kolanda loba na yaka na sino mona ne ba ko boya ka posa ya koloba posa mituna mais ba imboka ba ko boya koloba ba ko boya ko pesa makanisi na bango donc to kolembate musana biso to kolembate vraiment en tout cas to kolembate to kolobara moko c'est moninga parce que bana mboka ba kolelaka mais ako banga ne caméra abiso na lobia ba okanga il y a problème te papa ba koleka papa abiso bonjour d'accord peut ça pose moi question moko molimbisi bonjour papa bonjour to remon la vie sociale na biso ko tambola ndenge ni yo en tant que moi na mboka dollar eko matamoko c'est moninga oko pesa message pas président so ko mboka kolanda asala tuka to ya dollar qui t'a pas tout ça bien et puis vie sociale ezala c'est tout donc vie sociale mon boulot boko ça mon salaire moi mais boko vivre bien to vivre bien te bako ba gratuité na mboka mais bana bako tanga te ndenge nini susu wana te gratuité za mboka bana bazotanga ba koleza no organiser ba tanga te mais bana bazotanga gratuité ali ce que mon mboka na ndaka kolanda ko pesa message ni en tant que mon mboka bon message na ko pesa ye to la kaka vie sociale voilà ezala social surtout social na mboko et puis abunda makasha kitsa dollar pas tous à la bien. Merci beaucoup fidèle tout ya avis du public nasi boti kolanda moko si moninga bino moko ba makanisi ya ba imboka oyo ba pesi makanisi na bango en tout cas ba ine sengote bana mboka ba kolela ba lobi ke mboka eko tambola mabe vu que dollar eko mata ba mbile ba kokanga bana mboka moko si moninga en tout cas ba unité ba tiena mboka na biso ba kosala musala comme il faut te en tout cas maloba ekomi déjà na mato ya mokonza mboka na si retrouver bandeni ba koyeba ndeni ya kobongisa na mikolo ezali koya. Merci beaucoup à Jean-Marie Kaya, merci aussi à JM depuis Paris en tout cas. Merci à mon boss Didier Masuki pour l'opportunité. On sera toujours Nadine Eleso Manuela la Molaipe na Mosindo nango. Babenge na kombo Demero Kidimbu depuis Paris, babenge na kombo ya Fretas Kidimbu. Il s'appelle Asta Cosette, mon ami chéri, depuis quelque part en tout cas. Je salue Esika Ezomio, André Lompoutou, je te salue vraiment. Vena Sombala Moulaya Pembe Sarazo Atene Bazanga, babenge na kombo ya Dieu donné, les grands réalisateurs en tout cas, gros bisous ici qu'ils ont mis. Elle s'appelle Rythme Tema Mosakolibo Ika. En tout cas, je te salue. Moi, c'est Amoukoussi Ambinga Bazua, Pepe Sarazu Atene Bazanga. Merci beaucoup aussi. Babenge la combo verbal par Popi, Mobala Moulaï Ambinga Pepe Saraminizo Atene Bazanga quoi. Nakati Amikiliko, Mimi na Paris. Merci beaucoup. Bisous. Bye. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou. Narcisse Desaron. Afrique, Amérique, Europe, Asie. Avis du public.
et Solandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Avenue publique. Et totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Avenue publique. Et Solandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Avenue publique. Tikunaga naza kuye biso Tikunaga kilema tukiniko Kutala na biso Avide public Tikunaga ko kilema tukinde Fak kilelondiko Izane fe Fak kilelondiko Tuko sepela Nimukupe oye binenga Avide public Ebingaka Bamisise kwa komedien Tikukumo Avide publique. DJ Masuki Avenue publique.